Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Et tu donnes pas mon personne. Omoni de la pepe na ana grâce à bala au deuxième libala n'est pas bala. À l'époque tant abodara Kevin a balara mobala onora kai. Et simbarate a divorcaka. Ayesu ko bala do de la pas senti pendant que apena moi ça ma bala. Libala mutu de la pe abotonde tindeni. Moi swana alobi que de la pas botonde mobile. Abotonde mobile na ye po ti lo yena pa matino ba divorcate comment de la pas royara maman bala na bon. Bon en fait et ça la passi et ça la penda passi. Ozaki na mobile oboti na ebana oyoki ke mobile wana abali aussi longtemps pe bosala divorce ça fait très mal ce qui passe là vraiment abenga ka fi wana te pour na divorce wana to kokoka le nom de la paix yo il faut que patienter ba on va kata no makamna ba l'état mais selon explication ba benga ka la fille pour na divorce aboyaka yo oboyi divorce mais ozana na ba vie na yo osala yebisanga moi mobile batavanda yo la cytochino avant de passer bino camarade dans la virilité bino osa chasse les oies princesse osa chasse les oies mosantu osa chasse coquette ma osa chasse baby yekuna osa chasse na isa bino darling iso chasse kuna keno ko démolir ye ba mana ba ko bomba ba ko sisa ba fe maboke ngana zo ebisa ba mana ba ko do tala ba fe maboke bino pe ngana tamuloka na acide na saki bino boto pona mutakala boendenge nini potango yini ngabe no bimiselo na ngana ebe bakaka Abonnez-vous sur Naomi Barcelone TV, votre chaîne de divertissement. Cliquez sur les boutons abonner et la cloche de notification. Bienvenue dans Naomi Barcelone TV. Merci beaucoup na abonné nyos tout bolingara biso. Ina ninga bolova chaîne nabino Naomi Barcelone TV. Il y a maman formidable autre m'a dit maman fula maman sokola pour y et ratakate. Merci beaucoup na mon boss RK Muchanga Champions League. Na ba conseil na maramnyos au sala rapona la lou maleba et tous à la ingraté ya repesa yo ba merci ebele merci na ba partenaire na sonir tout au besoin continuer toujours ko soutenir biso to fongola déjà ba porte na Naomi Barcelone to bi mutu nyos wana posa publicité ana posa ba lexa produit na ye ana posa ba lobela nzembo na ye et n'hésitez pas à contacter ba numéro ezawana ba ko yamba yo to kosola na biso normal bo biso a to banga to boya mutute na bi ko banga afso musika bo banga rate bo approchera biso. Merci beaucoup na batu tout bozolanda biso déjà bozawana et lelo nazang ngamorote na plateau nanga nazana invité nanga auto solana ye to beta na ye masolo vraiment ebele ba marambo eza ba actualité ko le kapso bo été sans que to lobela yango to lobela yango na ye pour le rappeler bien et merci beaucoup na Migra Malunzi na réalisation. Merci beaucoup bon Naomi Barcelone TV za kana ngunda ka batuto donc ça dit mutu nyos tout ana libre yo filmer na ye kingakati ana mabete. Merci beaucoup migration na même moral na yo refongolanga déjà pour na pesa invité nanga. Bonjour maman formidable. Bonjour. Ouais bonjour la Lumaleba. Santé boni. Ouais siko ça va na ceci ba cure perfusion ici maintenant ça va. Maintenant ça va tout le monde en forme. Bon dimanche. Ouais merci pareillement. Merci et naïbi qui est au l'église boni ba prière à l'élo bandi maraté maman formidable à Sambela. Ouais ba kilta lelo l'équipe très bien et l'équipe vraiment bien donc ba dimanche à l'élo ezaki vraiment waouh ouais chaud na quatre église sur la merge avec mon daddy hein balobi mon daddy à moi babi père spirituel nanga John Mopondi balobi église à l'élo dimanche les cas qui bien maté bien maramnyo so kitoko. Donc Yesu penda zaki lelo kuna. Voilà, Yesu zaki penda kuna et merci beaucoup na Marien Koua l'Enjiloa à Hollanda biso déjà depuis quelque part. Moi na poto ya tongo Marien Koua, merci. Et na bossa na pété na batutu ya biso papa Albert Agence La Grâce.
mobala Mama Bena la grâce merci et Naomi Barcelone toko tamba mon actualité na biso pour tozo vraiment taming te poza muta makambo et saba makambo na yo. Félicitations na ba comédie baso bala to mona ki bino na fête ya Mama de la paix et Barcelone ozaki on otaki présence na yo na ebité Mama de la paix aota la yo batu musu balobi non Barcelone ayayi karamba mo minta otanga kei Barcelone Roma fier ba umela rasute bon en tant que yo moza na plateau pour ezaki ngaka to kosa makambo te to inda oloba pe ART surtout yoki to benga ke mfitango ye moko afanda poto tunaye. Qu'est-ce qui s'est passé dans Niorstoua à Barcelone? Bon, premièrement, on le félicitations à Delapé. Hein? Au moni Delapé pendant à grâce à balle au deuxième libala n'est pas balle. À l'époque, tant à Kevin à balara mobala au Nourakae et Simbarate à divorçaka. À Yesu ko balle donc Delapé senti pendant que a pendant moi ça ma balle. Delapé moi ça ma balle donc félicitations à toi ma copine Delapé donc Libale les kilo kitoko, nyoso kitoko. Mais pour dire que Barcelone a oumé la souna ba fête c'est faux. OK? Ngani na zaboye na sala une semaine à l'hôpital. J'étais vraiment hospitalisé. Mais la sala est fort na ba soukir nanga na kata perfusion un jour wana dimanche pour na que fête ça de la paix. Donc non que nous senti nous autres boye mais tellement de la paix à la mutu nanga quand même na ça qui est fort. Donc na maman abiso nande kona ngai faloni mbandu tokei to mimoni si nalinga ki namona na poso na mona na kite ngeza Barcelone a été ba immature ba ngeba mona ke Barcelone a comme fier mais quand même na lobité non peut ça ba immature makambute donc il faut ngana zala ata pour 2 secondes quand même présence nangé makaki cadeau nanga na pesaki contribution nanga na pesaki donc voilà et ça dans que maman formidable a comme fier na de la paix. On n'a pas une amour fier à Nini. Ah la lou. Voilà, biso toi kingakati, c'est de Yoki. Et ça l'a vraiment bien été. Yoki ligamba moto ke beta ailleurs en tout cas ça l'a bien été d'autres lingaka. To bengi yomoko oye, to betango et après fête il y a de la paix Barcelone. To zo ki ba coup de fil, ba benga biso do kitambango kuna. Na famille mbala de la paix papa Maté, ba habi de la paix. Abeti mobala bato virunga ça dit abeti moi ça bata papa Maté virunga donc faut le ba bientôt ça clair une explication ba abi que de la paix abotoli mobala bato abali mobala bato papa Maté a divorcé na nte na mwasi na Belinda na mwanda kuna toyaki toyokaki et puis na YouTube aussi la rappel YouTube makambo zo leka na YouTube yamoni tobaki to lukape Barcelone en tant que ndeko en tant que congolaise, en tant que comédienne, so me ko so lango nanu. Na Niorstoua na oezo bima. Yo ko lo banini na makambo Niorstoua bimi ke de la pa beti mosinto na libala ya bato. Bon en fait merci pour la question la Lumaleba. Ngana lo baboé. De la paix c'est grande sœur, hein? C'est une grande sœur. De la paix c'est une grande sœur à moi. To zalarana ye, to partagerana ye, to solo larana ye. Tu vois? Donc on a on a maîtrisé. Vous comprenez? Donc on a likamboute na yebite na yaka pour la luma le botelinga micro na perdre. Non. De la paix en réalité boto libala mutute. De la paix à boto libala ya mutute selon explication to une source. Tu vois? Parce que na koko yo lo balikambo na yebite na maîtriser tes simba to yebinga lo ba vérité. De la paix ndetinga banana yeba mobala de la paix au 2 ans. Wana ngai oh deuxième année na ebi pasta to benga ka pasta na ebi pendant 2 ans na eba ka landa wa de la paix so na ko tikela de la paix biloko ya koteka to bilo mususu bowe ka ndenge zalaka na mona ka pa matie yango banda na eba ina de la paix 2 ans yango parce que je sais pas libala mutu de la paix aboto ndetindeni moi swana alobi ke de la paix aboto le mobile na ye po tilo yena pa matie no ba divorcate comment de la paix royara maman ba bala na bon. Bon, en fait, et ça l'a passé, et ça l'a penda passé. Ozaki na mobile boti na ebana. Oyoki ke mobile wana abali. Aussi longtemps que ça la divorce, ça fait très mal. Mais il faut yebe lo mort très mal par rapport à quoi? Au moni, oui, batbalobi ke il fallait que l'État et l'ongola et katalibala na bango, basa la divorce légalement. Oui, là vous avez raison. Mais moi je peux dire ceci.
ndeti mwasi ndeti nga Barcelone naza boye na vivre na mobali tokabwana pendant 2 ans namonaka mobali te okomprendre namonaka mobali te nayebi ke mobali na nga oyo tozalaka na ye asala foyer na mutu mosusu etutu pendant 2 ans wana naloba te pourquoi namoni ya bali fo na ye olobaki mobali na nga non est-ce que na 2 ans wana la fille nayebi ye te mais selon explication akomana mobali yango mpe azalaka master ya pasta ozo comprendre et on dirait pasta aye na ayeki na maladie par rapport mama ya bana na ye a négligé ki ye na maladie wana explication nga nazwi na libota ya de la pe na pasta aye na maladie ba négligé ye lalu mona vie lelo libala eza reconnaissance tant mobali azwi passe il faut pe biso ntongo ebiki nga babalanga mobali nanga oyo okenda ba souffrance il faut tobala na poani pour les meilleurs et pour les pires tant na moni ke mobali nanga za na souffrance na sundoli carrément devant Dieu c'est la divorce devant Dieu c'est la divorce na vivre na yo la lou na tango passe na sundolo na kenda na miso nzambe ya divorce pour esi na on a sali la séparation cela veut dire na supporter na nga yo te na tango ya pire pour ça il faut pas arranger de la paix elle est pour rien abotoli na libala mutu te mobali alingi ye atalisi ye tant déjà 2 ans moi souvent dans na mobali te to benga ngoni nango mariage et c'est déjà séparation et c'est déjà séparation il faut comprendre divorce lelo kenda suna l'état te divorce c'est la on ngai divorce c'est la conscience na yebi ke jo alinga nga te to kena biso musika te ngwana da divorce bolingi divorce ngo zandeni bango mo babino ba comédie bozo kotila de la paix lo bozo raconte par de la paix ngai na rezo compte par ya de la paix te ozo comprendre ce qui passe vraiment abengaka fi wana te pona divorce wana to kokoka le non de la paix yo il faut que patienter ba on ba kata no makamna ba on l'état mais selon explication babengaka la fille pona divorce aboyaka yo oboyi divorce mais oza na ba vie na yo osala yebisanga moi mobala batavanda yo avant na kaka zela ko ti yo si ça ba vie non so po su bazemi oboti na yo allez non 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 chacun est libre chacun est libre chacun est libre est libre est libre surtout monique libal et simbi to ka bana biso na pété mais na okato maloba mo muke Barcelone ba makambo nyonso ebimi ba audio ebimaki mutabimisi ba audio nyonso tu eza pareil dans marraine na bango c'est-à-dire marraine ya papa na biso Mathieu na Belinda donc marraine wana na kombo ya dada waza bongo grande sœur ya Eni de misi ba audio parce que ba audio toza na ngona ba téléphone na audio balobi boye de la paix pasta rolinga de la paix te de la paix za munoro mabe de la paix za songi de la paix aza ndumba de la paix wana yana Eni a proposer ce que papa Mathieu azwane Eni kindumba ne batikela biso de la paix te biso so ba bengi biso ndumba to supporter za mo muke de la paix atikala za ndumba te marraine wana bimisi ye grande sœur ya papa Mathieu na Belinda wana donc yemoka marraine na ba audio wana azoyebisa papa Mathieu aboya de la paix alingane Eni azane Eni azaleki na ye donc de la paix ndumba ataki songi na akina ko tsa des choses na matanga ya tata mwasi ya koka ba Kevin Paré et tout na ebite ce qu'on a nuance tout wana conseil nini oyo pesa na ba marraine ba bala ni soki ba bala na ba marraine ba parrain ba rosa ba genre nini en fait nano étonné ko loba ke marraine o abalisaka papa Mathieu na mwasi na yakala grande sœur Eni abako te Eni na buzoba te fia na loba te ko Eni o mwasi da Didi Kambala ndeko nana kendo me masanga na barne yaya na ye te soki yaya sale bongo na nzimi pete ata yaya sale bongo Eni alinga nzima te Eni azala fille bien éduquée tokoza yana leki meto en éducation mon côté tu vois mais ce qui marraine à sali bongo si je comprends bien ex ya papa Mathieu elle est pour rien vous comprenez azon die ba utiliser ba fille ba utiliser bongo ba manipuler bongo facilement vous comprenez parce que na ndenga logique ndepe na yoki moi si wana papa Mathieu libale de la paix etala qui était a trouvé que on normal pour pas comment na mobali na o azala camarade à pasta vous comprenez biso peto za il faut to yeba makambuti biso peto lo baka na internet to simba pe micro ozomona il faut ko lo banga na tuna ki bango donc la fille wana ya Mwanda akoma déjà na mobali mususu o azala ki camarade pe ya papa Mathieu mobali ngo pe il paraîtrait as a pasteur
Ozo comprendre. Donc ceux qui va sali bongo c'est que va ninga kande ba nuire de la paix. Parce que y a comme un engagement parce que pas ça nini abali na e. C'est que marraine ndaza mabe si je comprends. Siko yo lo banini par rapport ya makambo ba laiti de la paix qui de la paix ndumba munoko mabe songi et tout aboya na libala et tout. Mais normalement si on a de la paix ndumba songi de la paix il faut porter bango plainte. Comment c'est fait si bo finga musala nzambe songi ndumba bwana ba prévité. De la paix, ce qu'on faut porter bango plainte. Bala qui sait que nous manque tellement na boulevard koto ya fiesta to koto chetemba. Babi mais ça va bref, munoko o asala ki songi a panzaka libala ya nani. C'est comme ça. Là tu vois hein, ba comment nuire ba tout facilement gratuitement hein. Peut-être touro ezala soute que olobi na ngaya msoto ke na l'été peut-être touro mo lili e côté et na batum sous ba mystique na oyebi songa na fana na bata ba mystique o sati penda te loko penda te no betongo silencieux yebi sanga mutolo ba betongo silencieux pour no ezani yango moni lelo bat ba ko mo kufa bat ba ko mo bela maboma oyeba te na beli liboma ndeni o manka mutu moko ba betongo silencieux tu vois et yo parce que o lobaki yango donc carrément tu ba ko respecter bat de la paix pour na kinduma na koto na bolongo la botia biso. Oh mais oui. Bon banane ba kana ki sutoche na théâtre bisoti. Banane ba ki vulgaire na ki théâtre bisoti. Yongo nga na lobby na sengi na débat wana balongo la de la peine na rien ba ndumba bazong sa biso. De la pasa ki ndumba te asale la nzambe na ye abota bana na bokola bana na passe boy lelo ba sali soki 2h30 na passe. Passe Monique moi si wana de la pas soutenir passe. Oui bi la lou ba mona kaka moi si aboto ninga mobali sundoli moi si na ye aye kolinga mwasi mususu ya ba bien fait mo rezala na ba cc wana public et mon raté bongo soki mwasa liboso za sale comportement osundola mobali natonga passe mwasi mo boite ndumba auti boulevard aye a soigner mobali na sunge natonga passe mais mobali a préféré ndumba aotala comment c'est fait on a bala kana onoraka akena na ngabo mais ba benga ndumba sitoche akena ngabo te toute la différence des choses. De la pas andumbate ba o ba lo bana ba sala marraine ndé peut-être ça mabe mais eni nanzimi pété so ba pesa qui passe ngara anzima parce que eni a se meki na biso malgré dadi akufa eni arana bana na biso bana ya dadi oyo biso to ba pété ya dadi nanzimi te eni ta ba pesa qui pasteur ngala ba kete na beta de la paix virunga non elle est encore jeune alors zo mobali né au bala eni ana vina c'est que yanda joua qui na hypocrisie. Voilà et ba marraine toye ba ndenge ni yokumba ba bana o tozoluka to kamba ba bana to nga to parrainer en tout cas faut toye ba ndenge ni yoki nango po sinote boya ko fingisa na ba parrain so batu barana bango moi bien boya fingisa bango et Barcelone je crois que batu ba comprendre et lo nini oyoyo ezo se passer na vie ya maman na so de la paix seconde na lobby ya de la lo batongo biso so na comprendre likambo te so comédien ka bali makambo bima poani kasi ba bozaka ba moins sérieuse et surtout bino morombo ke ko welisa mabala bo bala mibali fia théâtre non fia passe fia théâtre to lukano mibali ba kabela biso tito bala mibali ezo biso tam biso mibali nde ba ko bala biso siko na lingina tuna ba fa na biso bo expliquer biso bolingi ba genre ni nango mibala ba sa théâtre babala c'est que bino ne faut bo sunga biso batindela biso mibala ba chaste. Mais oui. Namoni biso ba fia maboke mibali babongi na biso za mibali baza ba chaste ba vierge mibali o ba yebi ba cité biso moto de vierge bango parce bino be da si bino si bokenda kenda na bino tunanga nini parce que soki muto abali o mona ka mwasa bimi ngulu pa bane bimi non c'est que le ko balingi bangulu pa bane bima te to zala mibali to ana bezo mibala ba chaste bozabi mibala ba chaste to bona biso mibala ba chaste bo eto de chaste bino poto za la kimia pour mobali soka za chaste ebi basité moi ça robimate aussi no to zora ba mibali o ba mbeya e kende ka boye sko basa yo kasi biso ba fete to zangi ba ex yo kasi biso ba fe maboke to zangi ba ex wana ba ngebele sana ba ex oui wana ba ngebele sana ba ex ndeti Barcelone na ngai kutu ba ex na zana bango ya kafu pe bakenda babala siko nga Barcelone na moni ex na ngamo babali ata na tulaki
Ne collaborateur, non, arrête nous ça. Toza na droit ya kobala. Au moins, n'a pas de la pelle, pas la moins fière théâtre, kalaté sous. Les autres, là, oui, là, là. Bana le roi bakiriku to boko la bango. To boko la bana. Pour ma ramwe si là. Toza ce qu'on a besoin mibala ba chaste. Obo yebi ba cité to luka bino. Mibala ba chaste ne ba fio maboke to luka. Bon yo bala na o déjà mais. Na kota kaka na kata ba camarade na rapport to ara eloko moko. Ozo comprendre ça fait mal. On est comme ce qu'on nuire baninga. On est comme qu'on nuire baninga. Tout la biso bitula. Tout ça là qui nous biso bandumba. Tout que les boulevards, tout mais la télé loko ba télémaki na boulevard. Tout si matin boy ba fia moins sérieuse. To bala o mi bala ba tout to préféré en okasi. To linga sou boulevard to linga sou ki ndumba to préféré mi bala ngo. So que ça que ba honorer biso. Te to monto cha mutu. Oui. Voilà ba fille à théâtre ba na posta ba chaste. Ça dit mi bala ba chaste. Soyebi que non ba chasta ote. Yaka so ba de chasta ote yaka na yo. Ba fille à théâtre ba Barcelone ni moi zawana la citochino. Avant de passer bino camarade dans la virilité bino. Osa chasse les oies princesses. Osa chasse les oies monsanto. Osa chasse coquette ma. Osa chasse baby yekuna. Osa chasse na isa bino darling iso chasse kuna. Que nous démolir rien. Comme ça ma rambo ezalate. Paul mon papa social moi ne la kayo mozo mona. Toi na Omi Barcelone maman formidable. Yeto kinda na yebo. Yes, ayeba basi yeto tu ne comprenais pas phénomène n'était. Yé déjà. Yo bota c'est bon. Voilà, babi to continuer Naomi Barcelone to la moki. Babi toujours bino ba comédie marambezo zangate. To la moki to moni camarade na bino na kombo ya Rosine Muchopi. Rosine Muchopi bien ba bandi ne longi a opé sa plainte na awa na commune ya Bandal na commissariat awa ba kati ba gilet et tout migration nanga ba kati ba gilet et tout to ebité soki eza nini na bandeko to ebité to sala ndeti nini to tout na ndeti nini. Voilà Naomi Barcelone na ebité au sala la YouTube au mona ki image wana ya Rosine Muchopi azabo muninga na yo na ba banelong ba kati il paraît ba weli mobali il paraît pas juste mobala batu yo monde ba kati ba bloko wana New York to monelong na ebité Barcelone yo en tant que master na ye oko expliquer ni na banlando ba Holanda biso. Bon, premièrement na nzimite Rosine Muchopi aboto de mobala batu po mbanda sale bongo non parce que elle vit avec son homme. Rosine na bana mi balé na mobali ne ba vanda ndako moko. Tsaya ka théâtre mobali kenda musala zala mwasa libala. Parce que mobali nini o yoke ko welela libanda ba katele non. Ngakutu ndena luka kina tuna ba ebisinga za rando moko so ba 2014 soki ba 2004 bazala kala bombanda moko boye car ndezala biso ba fille. Ya msu na bimara na lalu poza na copine moko to sala ba guerre moko boye. Nde copine wana mutakati Muchopi nenga na yoki na confirmer te mende ba ebisinga c'est comme ça toujours ka bambanda ba deuxième bureau ka bambanda ba ko bomba ba ko sisa ba fe maboke nga na zo ebisa bambanda ba ko do tala ba fe maboke bino pe nga na tambola na acide na saki bino botambola mutakala boendenge nini potongo yini nga pe na obimiselo na nga ebe bakaka. Rosine ayeba kitakanisa ki amsu fan. Po biso to lekana TV to ba visage public. Amsu mbanda wana ya bosana na elongine. Siko mbanda kanga elongine ya kala kutu Rosine na bala bota. Mbala moko kia. Na mbanda ya mobile ne ote bana na ndako. Makambo 2014 soki 2004. Fiena moté ya mabeti. Fiena moté ya mabe. To ebite Rosine ngo asala ye nini? Wana siko ngande fola luka Muchopi na sola na ye. Vous comprenez? Parce que rando ya bongo na habité. Donc on défendre non maka c'était fort luka non mutu a expliquer bino en face. Ndé boyebi problème ngo ezanine. Mais comme ça artiste longi bongo c'est pas bien. Rosine zanora makasi ba kisa ba cicatrice comment na yebi ke orochango e ko sila nango. Mais mabe na mutu asali bongo. Emsupe na mobala ngo bozala lisute rando ngo ni atakutu ko yina mutu. Ata balobi rage ngo.
pour dire que Congolais a changé combo. Comment Congolais est comme N. N est comme Congolais. Donc on s'est dit comment c'est le cas. Donc kolimbisa neza lisusu te. Pour nanzimite Rosine Muchopi abomela nani poye akangela Muchopi kanda tilelo. Donc voilà, bon courage à toi ma copine, ma sœur à moi, ma collègue à moi, Rosine Muchopi. Donc après ici on te recompte la pays. Vous comprenez? Tout qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parce que jusqu'à là, on se défendre, on a yoki, mais non, on a coûté na été moins na kenenango penda ke na ba explication ba détails exact. Biso to za ba immature, te avoir le besoin de la précision. Donner non solo na Muchopi comme ça, troyer ba si c'était comment. Merci beaucoup Naomi Barcelone et tuzaka wana pour na rosola. Pour moni ba actualité, l'air yaka esenga il faut tout expliquer rabino trop pour yana batu musu balanda biso ba comprendre autrement. Donc, tu as mieux placé, tu yoki, tu y es quoi expliquer. Pour yoki maman formidable, il y a des immaturité. Ayoki maman aye baye bataille roloba non. Dans fois vérifier la source, nda oyeba. Bébé Chico Maneka Château Rouge Olanda biso. Bon séjour depuis Istanbul, il y a Christian Shoga. Ba moi na poto ya sika Christian Shoga. Makolo nanzela to ozela yo siokoya et Naomi Barcelone toujours babi. Tu comprends, tu comme une souka bendengeni. Tu lali tu la moki. Tu fongol ba téléphone. Ya mine ne bota misusu. Na famille ya Naomi Barcelone. Na wana ndekonomo en Afrique du Sud. A sa na chaîne YouTube na ye Alexa pe ba a présenter rapé. Tu tsoyoka yemo na munoro na ye a beteli solo ya Marie Misamo. Marie Missamou, il paraît, à Botana, na papa qui n'a mis Paris Mathieu Madiam, moi na moko, ya moi si boy. Abiyé moro Marie Missamou muto, à Lingara Mathieu Madiam, bakendar soit quand fou wapangwan bakendar ande Marie Missamou akoma na zemi na ebité est-ce que maramba bongo, isa ya rolobango parce que mutu sa kufa na ye, to stili respect na ba mort. Bon, le roi Barcelone y oppose aux amis de la famille. Est-ce que vous avez bandeko na bana Marie Missam ou bien Marie Missam de son vivant Azara Seme qui n'a bino bendengeni. Eh, Lalou. Au moins na yebi sabino na immaturité. Dika mumunene bona répondre nini. Oui, Mathieu Madiam c'est mon papa là qui Azara cousin propre ya papa Bisso. Donc maman nani papa ya Mathieu Madiam. Na maman ya ba papa biso ba botama ka mi balé même père même mère. Comprendre? Donc a papa le kinanga makambo etalingate. Vous comprenez? Eh, la location pour ni question wa kakela bato. Total là to landi yango. To la chaîne na emo na depuis Afrique du Sud. Oui, à Lobi Bongo, bon, tu es habité de alors à Barcelone pas dans ta famille. Donc c'est que Barcelone faut qu'il y la paix bana Marie Missam. Na lobi be koza muta famille et lobi te koza mon roi diarrhée. Vous comprenez? Na vie faut tous la na ba retenue. Il faut yeba qu'est-ce que je peux dire? Ne lokoni na kokolo bate. La lomoni aussi misinga micro tozaka ngai yo ya chocho opéra na migra. Laetitia Kuya Matika Songo. Ozo comprendre? Mais batu ba kotala biso et batu mususu. Et alors tant oloba il faut yeba na oloba nini? Ngana kamera bat balata comme Marie Missamu na nzoto Marie Missamu azala païenne. Soki azala païenne ou païenité ou eza vrai eza qui vivent privé na ye. Mais quand même à travers banze monnaie quand même ebiki sa batu. Et c'est que ça peut batu. Batu ba bika bazo ba bénédiction à travers banze Marie Missamu. Moi respect na boko PCT. Moi respect wana ya mukie wana. Ata pona banze moné bo sepela nango boko pesa Marie Missamu wana kufa respecter. Mais franchement les gens sont des impolis hein. Bon oui nga Mathieu Madiam aza papa le kinanga soki abota na o papa le kinanga na wanga ndeni Élisée Madiam na peso ba gros bisous ton aboka Mathieu Madiam na mona tante tanga Élisée Madiam en Gloria le Congé donc depuis Bruxelles wana famille nanga Serge Madiam ba gros bisous à vous. Ce que makambo tu nanga pona yeba ngo bien fondo tu na ye Élisée Madiam. Il passe y pas dans la famille sur moi.
On a évité na koko kota makamona on maîtriser te. Ce que ça que papa leki na biso abota na Marie Misamu nga kuna osepela makasi. Na linga se Marie Misamu makasi soki mwana naza na makila nga wow. Yongo na linga Riti Misamu ko. Riti ya Lukao déjà dans Riti déjà grande sœur no Barcelone. Bon mbala moko Riti Misamu petite sœur nanga. Ah mais oui, et sa famille to boya ngote. Et appelle les sumute. Ah oui. Yango yemba banze monnaie fort. Et même pas na ebe ko makamona te na ko ke pa na yo. Mais bat bat kaka biloba lo bela makamsu aloba na TVT. Ça ne sert à rien. Tu peux faire ça pour na plaire batou intimider batou mais et na makamsu c'est secret. Pour ni bata secret. Secret tika la secret. Ce que ça qui est mora bota kamari misam tia kufa aloba te bino boloba on poani. C'est du n'importe quoi, les gens sont des impolis, franchement. Hein. On reprocher directement. On reproché tout le bêtise na TV, bah impoli. Ouais, il faut le bango. Il faut respecter pena nous éviter hein. Oh yo le bana oui na bien za cousine nga. Ah cousine nga. Mais ce que bien tabi misi makamona, non ça l'a un peu choqué. Ba vérité na lo bela papa le kinao. Vous comprenez? Papa le kinao. D'autre part, ça me peut papa les qui peut-être que ça m'a ramené mon babi, mais c'est la vérité haute. Quand toi tu oses de parler, la vérité moussous est choqué. Je sais pas, mais n'habite sur Batindi à l'Obama. Je pense pas, mais n'habite. C'est pas bien vraiment. Ma fille beaucoup mature, hein. Et là, ma ramso, même toi, ça a maturité. Et là, l'homme soit salami. À quoi le bon, t'es faux, ça n'a pas retenu. Abandi otano sona lobengo esande ne mais so reza bon en tout cas Riti Misamu ndeza petite sœur nanga. Voilà babi Riti Misamu félicitations et rolo banine na couple ya Riti Misamu. Moi nana zala non très battante, très courageuse. Tant basala rasoki prédote mokile loba ke finga kae. Tellement zena détermination na ya bala donc non ba félicitations. Le Riti Misamu bala abali azana ndaku na ye peut-être bato mususu bafinga ki mobali na ye aza moins sérieux mobali na muto badi ngana mobali ne muto badiamba peut-être que yata Riti Misamu a progresser bino bato bofinga ki boza wana ba komoluka likaye buna kwanga na kwembo lia carrément ata bino moko to suka boni na bato bofinga ga bato na bato tu boli ko landa ba président bato tolandaka ba proposition ya batu mwana na Riti Misamu dès le début bana nenge kufa na garçon na malgré na biété hein mwana na azo ba pression moko na ba fan na kwiti na ba ennemi mama na ye na ba jaloux nyoso bakota amwa mukie mais ana maîtrise à vie hein mais alakisi bango ke za ye vie o yazo saleze ye ata bo fingi match sili non Riti Riti Misamu gagné, Riti Misamu félicitations. Toi qui n'as déjà na shit Barcelone pour nous autres mingité. Et ça la ronde ni kobota mamuluba. Bon, nous naza boye et ça là na onga normal pour ta na bota même muyanzi na ngena sepelaka na tribune nga. Ata na bota même Congo na ngena défendre ka tribune nga. Ata na bota maki mungala na ngeka na défendre ka tribune nga. Ata na bota maki soki eloro ni nango na soki koloni nango na lingaki na défendre kaka onga na ça donc na muluba muswahili na ko défendre kaka ki muluba ngona ki muswahili nango onga na deux parties voilà na dit pourquoi na tunio bongo po lelo yo bat balaki fier na baluba on dirait lo baluba vraiment décevoir bat na mboka et babi baluba ba classer bino parmi tribu Oeza makasi numéro 1 na sextap. Na sextap netnan. C'est-à-dire tout dans ba leader tout ya sextap na réseaux sociaux ce sont des baluba. Et na maboke tout le monde en deux fois pas et pas collègue na yo Herman Kasongo. Ya omoni na tunaki et ça la ronde ni ko bota mamuluba. Oyoka sengo be oyoka mabe siko par rapport ya eloko ni okoloba na ndeko na bino Herman Kasongo pona mitso kombo ya maboke efingami
ba Barcelone bino nyonso bosala nini bofingami okoloba nini Voilà, petit ma gros bisous na Laetitia Kouya babi poupée noire. Marien Koua. Ba bon séjour na kati ya kin babi vient na biso ya njili. Mwana njili o solo la rabie aka moko. Marien Koua. Donc mwana poto mo boy ana kin akima batu ta lukande batu. Banda ya akata na raté asenga ka crédité. Aza toujours crédible na poche na ye. Marien Koua. Donc ba gros bisous Diogo place oza ba mbote. Nakoloba na Herman boy kasongo ekomo okoma trop omenga kutona ngata la bilo salté ana te ngakukana ngate natala ba mitakale bakisanga so ba botutu na nzoto nakokate mais Herman eloka na loba na Herman wa mutu avant poser acte dans la famille yana ba sentiment mususu so ko sala ngotoko bando sala ebene maka mususu to sala kate zake mama biso tala so mama talent mama okozo attention kufi pe mama biso koko kufa pona nga Herman okomi na bana misato oza na mwasi na yo ya kitoko bala oza na États-Unis papa na nga en plus il faut que ba vidéo yango osala ngone na mwasi obobala na to linga to comprendre mwasi na ye ba délire na bango mais toujours ba si différent mon amour Herman Kasongo mon frère na ninga ko mingi master na nga tour na yo kasute ce que ça susu yondo bandena ko filmer erreur quoi na snap en tout cas prochainement ce que ça la makambo salité zoaka téléphone i bomba ko kangi yango aussi faut filmer so ça bon en fait il faut pas condamner moninga soki eliote okoyeba tidana yango teo alinga nzoke saka manzembo ya semegi na bina soki belle sœur nazo comprendre te ya na lobi boy omoni na vie lalu nga Barcelone akoko koma yo te yo okoki kokoma matika songo te ye chucho ozaye do mutu na mutu omona ta migra ozaye akoma bobi te mutu na mutu azaye et ana batu mususu basalama pona ba délire est interdit na kokoza na boye to sa ba délire et ana mutu mususu délire ne fatika mutakala bina ami mona et ça lié bien erreur comme rasuko to zo ba délire en auto publier on na mabe Herman Touro za mkolo zala vraiment mkolo mon frère prochainement si tu veux faire les makambo de salité là il faut garder les téléphones très bien au bon bien aussi si makam na yo c'est bon. Ou soit tu sois au filmé, au mode avion. Comprendre c'est qu'on appelle ça mode avion, quand on compte mode avion. Appelle les comptes à tes messages et bimaté. Tant qu'on reçoit ça, ou enregistrer, c'est tout. C'est une maîtresse, donc maîtresse, on peut ça court. C'est vraiment les cours, on a ça ma ramassalité de mode avion. Pour la RRT, on snap, non. Mode avion. Voilà, on a biso Herman Kasongo, Yodan de Ronabiso. Tolingaro tellement mingi en tout cas biso pe ba yayo comme ça biso son na bansela ko telemisara biso retourna biso obe et bien pour les kanaka biso Herman Chilobo muluba wetu muluba delix oyebinde to solango et Naomi Barcelone to kende dana shit pona libérer na kabwana yo to lal to lamuki lelo babi Barcelone face produire banda théâtre na biso comédien monté nanu akenda production mo babi moko en tête ayeko se produit lem sous la Bercy na LC tout et tout mais le pour la muka Naomi Barcelone akeko se produire na Zénith de Paris d'autres kaka bon ça dit production mo yé neto na ba fait na so papier le roi bon rondi maté carte na yé ya papier le roi c'est carte vraiment bi bon Barcelone non c'est l'eau monnaie salamate na théâtre na ozoyo na produire na Zénith de Paris o rekobeta ko o mema pe batu na yo rebeta sikoyo na bakao ezokoma oyo parce que biso nyonso to ba artiste yo ko lo banini na bakao ezokomela net bandeko na biso ba artiste ba musicien parce que biso nyonso to ba artiste na o bandeko na biso bazo sala na yebite na Naomi Barcelone attaque artiste munene pe ya mboka wapi na ba fanu balingako nini yo ko lo ba polo pe ko komelo artiste comédien. Bon, ce que je peux dire, Kakake, et ça passe. Bande qu'on a biso moko, lelo balobaka ke
musique ya congolais za ghetto, ba théâtre congolais za ghetto pour nini? Bandeko na biso moko ba congolais ba dimine yango. Ba komisongo comme eloko moko boye sens te. Donc bango mo ba bandi ko minimiser mbula ni mboka mpaya et pesa biso valeur. Ezaka ke ba oyo ba boya ba musique wana beta ba congolais. Ceux qui ba boya ata ba ekolo mususu nde eyaka. Baza wana pona ko soutenir biso ba congolais et ça kitoko te. Na ebité ba musicien ba politicien te. Vous comprenez? Ba comme bis yo na lobité ba musicien ba politicien te, ba comédien baza ba politicien te. Vous comprenez? Biso to saka ko be musala. Ce que zelaka ke ba musicien te toyoka ba série mo ba bebisa ba fia poto, bana ba ya poto ba eskoka bango. Carrément à nous les parents to éduquer ndi bana biso. Pour musicien à mobali. A luka na ye mo msusu moi basket na mo eloko moko boy. Soki alingi yo moi so moni ke naza bien éduqué pa ba parents na nga. Nga no linga na nga musicien te. Honorer ba parents na bino. En tout cas ba parents na biso boza libanda mboka, c'est que moi je peux vous demander ezake na place beaucoup na ba fertilité. Bozo ndé temps ko éduquer bana na bino botal saka bango to lingi ba musicien te. Bo approcher ba comédien te. Pour to mona ngoti. Ba makambu tout eya lelo. Bino bozora basi ba mo ba olinga bino ti. Na misu na ngai ti. Aolela bolingo. Emsu yo yebi ete olingi ete. Est-ce que tango osala ngo parents na yaza? En tout cas ba parents bo benda bana nde matoyi. Bo fongolela biso motema ba musicien na biso ba betaka musique. Ba comédien ba sala ba makambu bango. Ba musicien ba vivaka abeti mo concert na ye. Azu mo eloro na ye mo ba futi ba musicien ba li. Donc bon privé ba musicien. Il faut que mindele ne basa na ngome ba congolais. Ça fait la honte de notre pays. Et ça honneur c'est la honte. Donc voilà nzambe asaka grâce maramango esila na yebi ke baba frère. Un jour esila nango. Un jour esila nango marambo esila. Nzambe arana est juste. Okoko bo emisa kufa lobo zino pe liwo kufi. Vous comprenez? Berson etikal ba mise ba yaka ko beta. Pour dire que toza famille ma beso ke zalaki bobongi si ba musicien ba à l'aise. Pour ba musicien ba pesa honneur ya mboka. Musique lelo et comment il faut et comment likolo pour anito ba otala oh musique ya RDC carrément RDC mati. Vous comprenez? Ba Nigérien ba zala wana ti. Yo kasi ba musicien ba Nigérien wana ba sala mabete. Arkeli ba kangi eti. Asali ba mabe combien de taba privé kete? Abandeki ko sibira ko taba kasho. Po nini mabe pe elekaki. A mérité yango. Mais ba musicien na biso ba mérité yango te. Po basi ne balingaka bango moko. Lelo mona mo ba 16 ans. O linga tata mo ba 40 ye moko. Siko tata soki a chochi. Papa ko mabe. Po mona ye moko ye. Biso ne ba parents to éduquer bana na biso. Parce que oh bana ba osala sikoyo et refléter éducation ba parents na bango. Vous comprenez? Majorité est reflétée l'éducation par parents. C'est que les parents vendent la wana YouTube. Tant que éduquer mon ezate. Moi qui olugani tonton Arnaud Madrouma. Moi qui olugani tonton il est le Cambodge. Moi qui olugani tonton il est le Cambodge non e bisayo. Tonton il est le Cambodge. La ningo bête la drum. Bête la ka drum makambo si la tonton il est le Cambodge. Makambo beba. Il est là comme moi tu veux la baguette. On sait nini. Les gars moi on a bête à tout. Tout bimis album. Ma beza. Mi oza non ba aventure mais ngana kondana mibalité. Le lo basi na bana mikie. Bango mo ba comment linga mibali ko approcher mibali. Ba para bazate. Avant quoi agir, bo tout na rana no bane bandende ni bana mikolo baba mabe. Bande ko na biso ba boya. Ba concert beta. Toi na biso ka famille peut-être pe basala ki yango pour ma BP le kaki ba monaki ke correction ba ko pesa pe ba musicien ba betaka te pour ba bebisa ba na bango oui wana pe za raison mais eza nango te ke raison mo boye ke nango surtout na 21e siècle olalo la muki liwa olamuki na hote oyo regretter na boya ki boya be la poani ce qui fait mal encore bobo ya ba musicien ba beta mais boyo ka musique na bango. Ce qui fait la honte. Na ba fête bo ke de bo bete musique na bango. Na ba voiture na biso to yo ka ba fali ba héritier. Mais to lingi bango te. C'est l'hypocrisie.
C'est l'hypocrisie. Quand tu n'aimes pas la personne, il faut qu'on évite les traces de nyos. Mais bon, les musiciens va bête, la musique na bango qui toque na mato inabino. C'est regrettable franchement. Oui, Naomi Barcelone te mais boté la raïna. Na ba live nanga. Merci beaucoup na Jivachin toi le père des jumeaux. Jivachin toi le père des jumeaux, ba keso botinda ki yango de Tuni et Tobo Sanapete Dorcas Singemi depuis les États-Unis ba Lova Naomi Barcelone TV depuis Tongo. Bozara wana pona Rotal Anderson super mec depuis Turquie Istanbul. Ba keso botinda ki yango to tuna bino. Naomi Barcelone to ki na biso na fin. Ba fa no balinga ro mingi ba remarka ki vide pendant ta moulaï na chaîne, babette tout na lalou. Mais qu'est-ce qui se passe? Maman formidable. Actimbe a azuna elengi a Turquie. A comme na elenga kopa bilamba a sundol na chaîne bendengeni. Et en tout cas, premièrement, je m'excuse na ba fan na nyonso. O bobande komona biloko ekota na chaîne T. Chaîne kitaki momke par rapport to bande to zai sous activité en fait. Ya liboso na belaki. Si vous avez sentir que tu es je fais une semaine à l'hôpital. En tout cas, na belaki sérieux. Il y a des perfusion, non mais la kisi, qui écoute ici là qui lobby hein. Ici là hier. Il y a un monde qui a courage, ça il a bien émission. En tout cas, la production bandi nango. To ba na pena ba production na biso mercredi. Boza branché. Nayebi ki bolali banzala trop ma formidable la liste banzala ba film bozui ngo tende bozwaka. Mais désormais tozongeli ba production na biso. Tozongeli ba production na biso to ko activer to ko motiver bino boza décider bo sepela. Na belaki na zena makasité en tout cas vraiment atabo moi nayebi ki maman vraiment azaki na ba itate. Otala boye on a ba ki noto stopping nanu. Mais maintenant ça va. Voilà, maintenant ça va. Tout. Merci beaucoup na Migra Malunzi, Yabiso ya Tongo. Merci na image, merci na Mayele Lepe, Mayele na assistance et merci na Chocho na assistance, Laetitia Kouya. Toza Barcelone toki na biso na fin. Na habité Eloni Fagina Tunayo. Oyo remarqué na Tunya ngote na habité. Non, presque tout. Merci beaucoup. Yambinga bien. J'ai aimé ma question na yo. En tout cas, merci. Nous sommes moni, c'est bon. Merci beaucoup. Mot de la fin na yo et puis dédicace na batutu balandi biso. Ok, donc na lobika kababon bambote na bino nyonso place bozali maman Forbina alingaka bino ya mingi. Là j'en profite pour dire merci. Na ba fa nanga o ba soutenir ngai na tanga maladie. Pour biso tozala te ki obel maladie mobo est grave peut-être. Na ka mbangu na TV na internet que comme pe na kokaki koya maman formidable à danger. Mais Nathalie wana te parce que nataka biso totaka nzambe en épreuve. Vous comprenez? Na sambelaki batna to sur la WhatsApp ne ba comprendre que maman formidable wa bela malgré zaki bitumba nyonso zo lobate. Mais gloire à Dieu nzamba pesinga santé, apesinga makasi, apesinga souffle de vie. Et on est na remercier nzambe mais merci na bino nyonso Lorette Ibumbu depuis Istanbul Chancel Makaya na pesi ba gros bisous Anderson Big Super Mec. Yahweh ma banza elamba Landry Cargo Bola. Landry Bola Cargo, merci beaucoup. Na ba soutien na yo. Fifi Miel. Moi so ebi sekila lolé mon grand frère Christian Shoga. Moi na poto sika. Fanny Masoudi, moi na poto sika. Ba gros bisous place Boza. Na bossa li pete vi na Ansi Luzolo. Ya Ansi Luzolo abi barso bossa na nga boy. Yaya na nga je t'aime beaucoup. Loin des yeux près du cœur, na bi ke kalaté to romona na yaya. Ansi Luzolo, je t'aime beaucoup. À mon ex-président Mike Ladichesse, bah gros bisous à vous. Donc voilà, na bino mingi meta pinga maman Joujou. Na pesi bino bambote belé. Na bosante Joël Kena, monte ma patou malé. Na bosani te na sili sanga maman na faveur. Ya pagi beyoko. Na bosani lisusu te Diana HM. Ya tati Mabiala. Nathalie Babiala Sublime balobi fi atika héros na défaut. Fi moko boya wawa boa kama. Nathalie Babiala Sublime. Ma copine depuis charmante Chibundulu balobi fi camarade na ngai babi mwana poto tongo nde yo. Ogenda poto tongo zela na minute okolo botela kuna mwana poto tongo. Charmante Chibundulu ba gros bisous à toi.
nani napesi mbote te. Oh mbote te na ya papi le roi carte illimité formule suka bilanga héros HPR de mobala lox ya makasi mwana nelaka ne tombera jamais. José Ndombo les chemins balobi junior musuku prêtre leki ya boss azalaka boss na bosani lisusu te nani lisunzambe na nkai coquette ça selon mon cœur ba gros bisous na bino tout bientôt boza décider ba film ya mino ezokota ekota ba gros bisous natika o muke même que excusez ozonga na marien te eloko te yé mati elo moi muke o répondre na oui OK non c'est non Serre na biso mo azolanda biso mama Fadi Lumwamu depuis les États-Unis abila lutunela nga Barça na ba qualité nyonso Barça nango na ba talent nyonso Barça nango mais on dirait tout monde ke na SBT. Mais oui. OK, c'est bon, merci beaucoup de toquer na biso. Marien quoi balobi mwana poto atika bala njili na défaut. Balobi bientôt bozo les aventures des vieux Chocho. Aya Chocho pas créé moi là on est beau les aventures des vieux Chocho. Borozwango na deuxième chaîne sur Barcelone Star. Olobi? Oui point. Donc Borozwango na deuxième chaîne nga ba gros bisous. Ba gros bisous. Ba tout bon ba nyongo nga boya ko futa pardon vana silika. Merci beaucoup maman formidable. Merci na ndenge numéro pesa biso temps et puis disposition na yo to yamba yo to sola na yo na yebi ko déjà parlé mba liboso ku te poto kozalaka zalaka. En tout cas bon dimanche. Merci. Narcisse na yo. Merci beaucoup. Oui kaka. Merci beaucoup. Merci beaucoup ezaki wana lalu male bala bière kingakati bolandi ambiance do tena maman formidable maman chérie maman formidable fula et to fingite po ana kingakati to fingarate ana kingakati lo baro bebo solo soro tongaki to robenga les concernés to fan de ce awa to lobana ye. Merci beaucoup na migra malunzi na sima ya caméra et na bossa na te kopesa mbote na papa Albert agence La Grâce depuis quelque part à Biso et Mama Bena La Grâce et bientôt besoin exotique masolo exotique déjà do banda kalaté pas Mama Bena na bossa na pété na Marien Koua je crois que migra ozwa ki tissé makolo Marien mama osala na bino fo zo sa makolo Marien Koua a babilo on ni so pe ça fait monana ça dit muzwa uti poto ya oluka ne bato en tout cas fo babilo on pe emonana bébé chikomaneka château rouge ya yo bayiba ngafe babilo otindak bayibaki donc luko tindara mbango po esa moi bien Paul Mwamba papa social merci beaucoup na bossa na pété na boza tellement belé bientôt boza les aventures des vieux Chocho et roleka babi muna muta créer ka maramnaye pour esa la ka biso bien aussi kiambi korali kiambi bana batu ya papa Kakarolo la na maison Alfort chez Yalo la exotique zawana to ke biso nyos tukuna na bosen pété mon papa Adrisha motomètre bebazi beba Adrisha motomètre kandambongo wana papa na ngai et na bosa te ve na biso Jean-Paul Onema Engambe maître Jean-Paul Onema Engambe mon vieux mon papa yao yangwana Yannick Makadi multimillionnaire njilwa Clave Maleba Ganjogo bana njili tout na linga bino yabino yangwana ba comédie diaspora yabino tout yangwana bo sala na linga bino et ngana bino on dirait to mona na bino na mikoleko ya to kabwa na bino Barcelone TV vas-y papa beba maman et tu donnes pas mon personne